C'est vrai, aussi que ça tu l'as Yahweh. Osenga na Yahweh ezalaki mutu a comprendre volonté na tata. Et le pe oyo volonté tata ici comment ça m'a kati na mukili. Volonté na Yahweh tangu ici comment ça m'a kati na mukili. Bayebaza na bilembo na tata bakokima mbambu pona kosanjola ye. Amen. Amen bota. Parce que na mukili bameka ko s'étendre était que Paul et Oelele comme biso et koya parce que batu bameka ko focaliser kaka et pas na moto. Bavana kiwapi bavana ikana nzoto nomoni moto ayeba kiete soki atelemi liboso ekeko alobi nzambe pa koyoka ye. Amen. Omoni bazalaki focaliser
ceux qui accueillent basimbisi nzete basimbisi mai ayebi ete nzambe azoyoka ye ekobunga mutu sabungaki esengaki ete yawe ye moko akana kosikola moto azwaki lobiko atalaki yango fo evande pa paster atalaki yango fo evande pa prophète atalaki yango fo evanda epai ya évangéliste atalaki lobiko ne fo evanda epai ya apôtre me moto abosanaki ete na kati ya malamu ekobenda lobiko ekomela ye amen bota mpona nini mpo moto akoki kotya espoir epa apôtre akomi nzela seki na moto wana akomi yango baye kopesa proverbe na kati ya makomi aveugle jamais akokumba bato parce que aveugle soki akumbi bato akokwesa bango na libulu wi tozalaki baaveugle tokimaki mbango mpona kolukelongi na yawe mbango biso tokimaki tokendeki na ndenge ya malamu te tokendeki na ndenge ya mabe mpona nini moto ayebaki kaka soki moto akomi na eglise nde nzambe azoyoka ye lomoni berere ekota bato balongwa bandako bakenda kolala na baeglise bakenda kovanda na baeglise lomoni berere ekota baeglise ekoma lokola bopito moto amemi na petu moto amemi na banzungu moto amemi na basani ake kovanda libele na eglise na ndako akimi milimo mabe abelibota or esengeli moto akovanda na hôpital traitement esili moto abimi moto akovanda na kasho makambo esili abimi akei or bato lelo baza condamné na kati ya l'église moto bayebise quartier eza na milimo mabe moto bayebise ndako eza na milimo mabe moto bayebise famille eza na milimo mabe moto ayini famille moto akimi na quartier moto ateki lupango alongo na ndako akikoluka quartier mosusu me abosani ete bato atiki na quartier mpo mpe bato bazali amen libota nde kobunga moto to kobeba moto or na kati ya quartier avandaki bato bazali kuna mpa kokende mpe bato bakozala soki balibala na ye bakolanda ye kaka me moto apratikaka bolamu mabe ekokaka koatteindre bolamu te yango moni Christ azalaki kaka na bolamu lokola Christ avandaki na bolamu grâce ezalaki kati na ye mabe nyonso ebandeki koya ebandeki kosuka kaka na nzela moye ezala réalise ezalaki te me biso soki mabe ezokota soki mabe ezokoma mpona nini mpo moto aza na baprinte oyo ezobenga mabe mpona nini okoki komona mokolo ezali mpona kosanzola yawe moto amipesi na mosala na ye mpona nini okoki komona moto na ta esengeli moto akenda komisa yawe aketala nano mpona kobongisa nzoto na ye mpona kobongisa bilamba na ye moto abosani ete mokolo ya apesi ezali malamu mpo asanzola ye nde omoni esika moto abungaki nde omoni esika moto akotaki na mabe aza koyeba lisusu volonté na yawe te moto azomitalaka ye moko yango moni ata moto azwi alobi nazwi na makasi na ngai yango moni ata moto aseretrouve alobi naseretrouve na makasi na ngai moya yeba su volonté na yawe ezali te amen bota tosala effort tocomprendre bana liloba omoni moto mokolo masanjoli azali na distraction na makambo etalemi ya nzoto aza na distraction na makambo etalemi kolia aza na distraction na bafeta mokili aza na distraction na baloyenga mokili me abosani ete bosenga tata ezali ete moto abanda kokumisaka ye bosenga tata ezali ete moto butumo efu purification ezalaka omoi moto na temps matinal avandi azotala nanu na tongo malili ezali oyo ezelanga ameli nanu ti te opelisa nanu moto temps elekeli ye me soki moto azwi pasi mbango epa na yawe amen bota soki moto litungisama ezali akoyeba susu butu te akotala susu moi te kola matinal na tongo boye fuko ya koyembela yawe salaka effort mokola salongo
na kati na samedi funa ke sala ke forme kona dimanche na kende nakana yao me mutu akungi mutu afokalize kaka nazwa mabunga nanginda na se retrouver amen bota mutu se retrouver atiki yango mutu pa katani atiki yango mutu pa se retrouver te atiki yango c'est o se retrouver o katana ozwa te nyonso na mokili ezali kaka pamba amen bota esengi ete mutu pa se retrouver losamba solo esengi ete mutu pa se retrouver akima mbango epa na yawo esengi mutu pa se retrouver atika mabe abanda kosala kaka malamu parce que soki ozotika mabe ozosala malamu yawo akozala no elongo me ntango ozodemere na kati ya mabe eza difficile pour se retrouver epa na yawo ntango ozodemere kaka na bacomportement oyo ozalaka nango kala ochange te eza pamba parce que atoyembi 1000 cantique atoyembi 5 cantique atoyembi 100 cantique kolo moya asalela yo eza te mpona nini tozalaka wana moto aza na berere azoyeba te yo wana azwi kombo na masiya yo wana azwi cantique ya moïse de l'agneau yo wana azwi obikisi ngai yo wana azwi Esaïe 13 yo wana azwi Esaïe 26 non kola kosalelo te parce que opurifie te kola kosalelo te parce que olongoli mabe kati na yo te kola kosalelo te parce que oza na binemi na bato kola kosalelo te parce que oza na ngambo na bato kola kosalelo te parce que ozoyokana te na bato amen bota tala motu ndenge afokalizaki na nzoto achange nanu te apurifie nanu te me pense na ye ezokende kaka na mabe engai na yo tosala effort mutu moi purification ezalaka tosala effort mutu moi tomipesa epa na yawo tosala effort mutu moi totikaka mabe tobanda kosala malamu amen bota soki nde tosali bongo nde nkolo akoyeba nde kosalela biso na nzoto opela moko na molimo eomona liloba liboso image moko kokuta te ni image kaye ni ndeke ni nyama ni mutu ni mbisi okokuta te awa okomona ngo kaka ezali kaka simple amen bota David, Jésus, tout va dessiner. Va décorer partout. Les messieurs Zalika simplicité, Yoya Kakaka. Yahweh a posé le nom d'autres pour le monde na molimo. Amen. Bota. La tombe toride amana to simba to chela bisa. Ote Yahweh abattre le sur nos autres pour le monde na molimo. Maïm si to communiquer ezaboye samedi to kozonga na territoire isika to sala kisalo ngopona kosikisa musala oyo to salaki isika oyo basala te parce que ba chevron ezoko kate ke kona lobi au moins ba chevron comme avant o aya kosisa musala oyo to zala na volonté chevron eza 10 000 francs ceux qui volonté zali motuta wasana yango akosonga ata 2 chevrons ata 3 chevrons ata chevron moko ata 5 chevrons et pour manifester pour te baya basala pe awa pour tomeka kobongisa po te kimia eyebande kozala amen amen bota olo abatela tokomi vers la fin du mois tobundana na manyonso eleka na kati esika ni makambo etalami loyer ni makambo etalami provision tobosana te po ete kolo azala na biso elongo amen kozongisi matondo epa na yawe mopesi na kimi apesaki me na mosusu na molimo bila bitumba tomo ezala nzambo na liboto po ete liboto bazala bana na yo bakimi mbango mpona kosanjula yo yawe kana kosala libota yawe na mbango bakimi epa na yo bazoluka litomba te mpe lifuti te lifuti mpe litomba ezali ete molimo na bango emona mboka na tata na yola zala na bango elongo yawe esika nyonso bakotia matambe esika nyonso bakende koluka kama na bango elongo kozonga na bango mpe kimia likolo eyebake kobila bango tosengbongo na konfinyaka ete olobi amen oboto na tata eza na bato nyonso